monsieur Valentin Mobake Topesio Maloba. Merci. Bon, oyebi likambo na kanisi na si na beta chapitre wana na masolo yo na salaka na disolo. Na yebisaka bino makambo ya Congo. Donc terrain o ya lisano ya makambo tozali komona na Congo ezali Congo lisusu te. Likambo ezoleka na Congo ezali monde entier. Nde aza kobeta lisano na Congo. Soki tomoni bato tomona ka tolobi tozobunda contre bango tobungi nzela. Baoyo wana bazali bakapita ba marionnette. Likambo ya Congo pemba eloko mibale na kobakisa na introduction ezali likambo tellement munene que soki tokroise maboko bakoimpose biso solution oyo ya bango. Yango nga na utaki koloba problème ya Congo po biso bakongole tolongwa na boumbu oyo il faut to imposer solution nationale. Poto koma na esika wana na kebisaka bino na yebisaka bino ce sera une bagarre yangoyo na kanisi na beta lisolo wana avant même ba élection na loba na bino même leur na lekaka na les amis de Wech bayo balandaka na kanisi na kebisaka bango na lobi mafia oyo international oyo fanda na Congo. Cette mafia ne va rien lâcher. Yango place yango tokomi. Bon, exemple le lobby au droit de l'homme baza komona baza kosala eloko moko te. Mais moi je vais même plus loin. Droit de l'homme ezali bato lokola yo na ngai société civile donc bango ezaka koloba kokoma bakoma campagne. Il y a 3 jours, président Tshisekedi du président élu à recevoir une délégation de Human Rights Watch et Outaki en Angleterre. Il y a 3 jours. Na mona ki pe ba image na internet. Donc bango baza ko ya baza ko questionner ye bona. Mais kamata eloko oyo babengi MONUSCO. Mission militaire de stabilisation au Congo. Il y a Nations Unies. 17 000 hommes. 17 000 hommes. Avion soki 80 aéronefs. Kamata auto blindé, hélicoptère lance roquette, makambo ebele. Bon, batoyo wana, bazali wana Kinshasa. Comment peuvent-ils assister? Tshisekedi a commis otage. Otage à Motonani Toyebite et eux qui ont, selon la résolution 1961, il y a Nations Unies, il y a Awa Kalamingite, bazali l'obligation pour protéger les civils. Tshisekedi c'est un civil. Mais eloko mon côté. Nations Unies c'est quoi? Ce sont les pays membres du Conseil de sécurité. Bango wana. Donc c'est pour vous dire que bato yowana bayebi eloko nini bazali kosala. Soki biso ba Congolais totie elike na biso kaka na bango. Totalaka likolo lokola kotalaka bango kosala likolo lokola la manne va tomber du ciel. Ou bien toa kozalaka mbula enoka tobungi nzela. Tobungi nzela. Na yebisaka bino oyebi soki Tshisekedi azali lelo na bomoi, c'est parce qu'ils ont affaire à un homme d'une notoriété nationale internationale. Moyen pas ça les alité. Mais soki ezala kaka boye, melinge ezala lokola 1960 lokola Lumumba, mais Tshisekedi aza isute. Mais le Tshisekedi aza isute. Tala niveau Congo ekomi yango wana. Donc, il faut toyeba que pour arriver à imposer une solution congolaise, na bato motindo yowana, ce ne sera pas une partie de plaisir. Bato bakokufa po nano moto akufi penza te na ndenge naza komona. Bato bakokufa baoyo batikali balibere mboka mboka kebusu. Congolais nyonso ifati yango na mutu na ye. Congolais nyonso ifati yango na mutu na ye. J'en profite d'ailleurs pour la féliciter bino kuna na poto na ba mali na bino na makamu nyonso ndenge botie mulende bo lâcheté. Bo lâcheté. Boye bisaka pe ba famille na bino baliawa bango pe malgré ba découragement malgré ndenge ba terreur eza ko sabatra wa ba la kana courage ba lâcheté. Merci Valentin Mobake, vraiment bandeko bozali koyoka tolekane pa ya combattant Placide de Jésus
topesa maloba. Merci. Merci Ming Vadesve. Bonsoir à son excellence monsieur Fatou Mbaki. Dans ma question de balai, question d'Anga Liboso et Zali Boye. Je pense que ça fait au moins 2 mois dans la radio la population sur Awalbana Landaka sur Abisso. Na souci au peuple nous a tellement qui sima ya président pour que président a qui tu as et c'est fait que bande commune va blessé victime il y a soutien il y a pouvoir. Alors comme ce lingito soutenir présidence Nabiso ba autorité au te prenait mitema pour ça Nabiso c'est là qui te soutenir batouana. Mais au lieu que toi tu n'ambongo par-ci par-là, dans la radio oyo li solo to senga qui na UDPS parti oyo et pesa qui biso président na biso so qui ba ko pesa numéro mo compte to la sûr côté ni numéro so ko kende pour venir en aide parce que makama tout ne bi que so ko ami na mutu na bino excellence monsieur le conseil du président et so ko na mutu na bino bozo ma réalité bo côté ba ta hôpital boy ba na ba koyi. Alors, si aux conséquences nango, Congolais a comme côté nambongo par-ci par-là, et ça peut bouger ba mingi. Il y a une première question qui interpellation, une fois de plus, ceux qui n'ont là, il y a radio nabiso beaucoup, qui se coupent ça numéro moi à compte, ou comme ça que Congolais assure, pas na poste ça nango tout ça au sunwande ko nabiso, on va ça sur place ba telemi, afin que mbase basa encourager monter to boki bango, et vous amalamu numéro à compte et ya. Question mi balezali rapport nini bozali na ngo to pe relation ni ko entretenir église catholique. Pourquoi la bine wana to sepeli mingi na sensibilisation à son éminence les carnets Monsengo mais démarche il y a église catholique et ça que ne va dire na bino pourquoi bazo ko senga annulation il y a élection même présidentielle ou bien recomptage. Par contre dans niveau il y a parce que quand on parle de pouvoir maintenant ils allaient bino ex-opposition papa na biso zala mokose na motuna na yo démarche na bino ezali nini pa na wana est-ce que boza d'accord na démarche de l'église catholique to moi ba boza d'accord totalement na bango merci beaucoup malobe pa Valentin Mobaki d'abord pour na motuna liboso ya numéro de compte nazalaki na secrétaire général ya UDPS lelo ayebisi ngai mpo likambo wana nazwaka baimele ebele ya bato oyo balukaka mingi bayebisa ngai natindela bango ubie ngai nazwa mbongo mpona bablese boye nayobi te nayebisi secrétaire général obi asi aleka na radio nakanisi lisolo te asi apesa numéro de compte ngai awa naza nango na mutu te oyebi numéro ya compte ezaka bachiffre ebele soki 10 na babar na balettre naza yango na mutu te mais nakosenga ye aluka email ya radio lisolo bien radio lisolo atindela nga nsima ya entretien oyo email na ye radio lisolo comme ça banzi Valentin Mobake secrétaire général na bolimbisi Valentin Mobake na koloba na koyebisa yo boye mpamba te bandeko ebele bazali kolanda biso mpamba te to soutenaka vraiment président na biso élu par des peuples congolais monsieur Etienne Tshisekedi wa Mulumba na radio lisolo tozali na principe moko boye mpamba te na Europe miyibi ya mbongo ekomi ebele na kombo ya président Etienne Tshisekedi wa Mulumba na kosenga na yo etanke Valentin Mobake pe mobundeli ya mboka zwela biso contact ya Jacquemain Chabani oyo azali secrétaire général ya IDPS alekana na kati na radio lisolo oyo mokili mobimba balandaka bayokaka ye moko akoloba na munoko na ye et puis akoloba na munoko na ye peuple kolanda ye pe kozwa yango na tango radio lisolo kotia na site wana muta ko autoriser biso ezali kaka bino mbongo ekolekana epai na bino e non botindela biso na email pamba te lokuta bato ebele bakomi kolia mbongo na nsima na bino yango lokola radio lisolo etelemelaka makambo wana yango tolobi ye moko alekana na kati na radio lisolo po asolola na balisoloise bakongolais oyo bazali na susi ya mboka merci oyo ezalaki mpo na koloba yango wana merci nakoyebisa secrétaire général si na entretien oyo je vous annonce aussi semaine eza koya
azali na poto akozala na poto pona makambo na biso kaka ya ba contact diplomatique donc nakoyebisa ya minengela akende na badoni nyonso wana na kanisi ya kocontacte bino a partir ya kuna apesa pe information wana. Alors ya mibale église catholique relation nini tozali na yango na église catholique. Il faut nayebisa bino que relation na biso na église catholique lokuta mabe biso tozali na partenariat na église catholique te. Nalobi yango polele po bato mingi bakomi koloba o mosusu asali boye akuti osala boye te une église digne de ce nom ezali église oyo bakonzi na yango responsable na yango à différents niveaux bazali kobatela le peuple de Dieu. Donc vous ne pouvez pas okoki kozala na ba berger et puis oyo bazali ko abandonner ba brebis ezalaka te. Église catholique eye komona mbeba oyo ezali kosalema na Congo lokuta koboma bato pamba moyibi makambo nyonso ya mabe mauvaise gouvernance. Église catholique elobi bon bato oyo tokoteya sikoyo bana ya nzambe ndenge nini bakose comporter na élection. Tomoni mpe mokolo ya élection après mateya oyo église catholique ndenge bakongole Congo mobimba bakangi miyibi wana province nyonso bakangi ba miyibi wana. Malgré cela miyibi na bango baprogramaki wana biso mokonzi na biso Congolais Tshisekedi aye koleka bango bamoni bongo baye kobalola yango. Église catholique a dit église ezali bosolo ezali bosembo biso tokondima biloko ya ndenge wana te. Tala esika église catholique eye kokota na makambo oyo. Donc clarification na bato bayeba ke biso tosignaka contrat moko na église catholique te. To regrette kutu ba église mosusu wana na oyo babengaka chrétienne na oyo babengaka de réveil mais de sommeil eloko moko basali te. Oyo bazoko mibenga ba église de réveil alors que bazali ba église de sommeil. Mikolo nyonso kokosaka ba congolais kopesaka bango opium eloko moko ya malonga ya kolobela moto mpona épanouissement na ye ezali te. Kaka wawa lokola bachaku biblia batangaka baverse mais eloko etali épanouissement intégral ya bomoto eloko moko te. Donc tala place église catholique topesi longonya na église catholique ndenge bakoti masolo baye koloba bamususu wana ono l'église est au milieu du village. Au milieu du village ni koloba lokuta kobukaka lokuta koimaka biloko ya Congo kobomaka bato, c'est ça être au milieu du village. Mais quand il y a un assassin qui tue, être au milieu du village ça veut dire quoi? Est-ce que ça a la signification être au milieu du village devant un assassin et un voleur? Donc tala esika topesi longonya na église catholique yango wana nde yango wana église catholique elobi bango balingi sikoyo deuxième semaine yango baza koteyaka bato balobi troisième kutu balobi le 16 ezali anniversaire oyo ya Mobutu abomaka ba chrétien pour bafungola conférence nationale souveraine. Je me rappelle mponga nazalaka à l'époque membre ya conférence nationale souveraine bango balobi bakoreedite exploit wana na biso nyonso elongo to kokota na bara wana pour le 19 pour le 16 janvier ezali jeudi to vendredi jeudi. Alors dimanche le 19 tokolongwa ba église to bandi marche na biso ti vérité à urne emonana. Merci, monsieur Valentin Mobake, Tokolekana, Topesa Cyprien Wechi, les amis de Wechi Toyokaye, ceux qui ont na Motuna, ou bien à Kopesa Yombote, Cyprien Wechi, Topesio Maloba. Nabanzi Cyprien Wechi, Topesio Maloba, ceux qui ont Koyoka Biso. Nabanzi Azalina nous prêter tant Moussou Kangi micro, Toleki na Lombang, Wepa Ndeko, Oyo Azalina numéro ya téléphone, Topesi Maloba. Bonsoir, bonsoir BC, bonsoir Monsieur Mbake, bonsoir Bandeko Nyonso, baza na kati ya ligne na bao bazolanda radio lisolo na moment oyo. Monsieur Mbake nalandi yo malamu,
mais nalingi nayeba eloko moko biso nyonso toyebi ke Kinshasa eza ville moko acquise au changement à près de 98% de la population. Moyen de démontrer en Ouezate le 26 novembre ezalaki déjà preuve. Mais eloko nini ezosala ke ba force ya changement lelo oyo. C'est comme si bazo ko mobiliser plus de 3 millions de personnes en un jour pour libérer le président Etienne résident surveillé. Même s'il y a quelques dizaines de... Nabanzi papa Nabiso ndeko oyo bengi na nzela ya téléphone. Nabanzi Cyprien Wechi bongisa micro pamba te pa ina yo mwa nkoko sosa ko déranger. Ndeko oyo bengi na téléphone motuna direct pamba te tozali ko sali la téléphone to kene na ba discours ebele te tuna motuna na yo toleka. Merci. Merci. Alors monsieur le conseiller na ngina yeba eloko ni nezo zanga peza na ba force ya changement pour mobiliser plus de 3 millions de personnes en un jour pour délivrer, pour libérer son excellence, M. Etienne, la résidence surveillée au Azawana. En dépit, il y a ceux qui 4 000 militaires, ceux qui 4 000, ceux qui 10 000 Bazawana, mais quand même 3 millions de personnes, la différence en un jour. Je vous remercie. Merci. Nabanzi Tokei na Lombango et Paya, c'est Valentin Mobake. Bon, aujourd'hui, moi, introduction mouké. Nabao batanga les luttes de libération à Babouko et Zamouaming. Mais la kamati kaka, ma phase où il y a libération, il y a lutte et libération. À partir de la conscientisation, ce qui moto a eu conscience, les passages et la prise de conscience à la révolte et Zalaka Mounene. Il y a des pays qui mettent 20 ans dans la ANC. Basala qui 90 ans pour la prise de conscience d'Abango Babanda au Masiko na ba acte ou ya ba Biko na ba mususo bakufa. Donc ya biso ya Congo prise de conscience wana e bandi penza ya solo na UDPS 82, mais de 82 à 91 à la clandestinité. Depuis 92, conférence nationale souveraine, Tisikoyo. Les prises de conscience, on a et samedi lokola, et zala eloko moko, toza kote na ba Congolais. Ba Congolais pe bango moko, ba moni makambo, tozali koye di sabango, na makambo ezali ko concordé, na mauvaise gouvernance, ya ba régime nyonso yo, et yaki, après conférence nationale souveraine, oya ba Birindwa, oya ba Kengo, oya ba Likulia, AFDLE, Kabila père, oyo mpe azali kuibenga Kabila fils, donc talaka makambo. Maintenant, tozongela na situation récente ya Kinshasa. Il y a solo. La Kinshasa comme ville, 10 millions d'habitants, bazali acquis au changement. Donc, prise de conscience, ezali. Va démontrer yango na vote. Va démontrer yango chaque fois que c'est que des na étranger, à zongi na Kinshasa, il aligne pas moins de 4 millions de Congolais dans la rue. Donc, ezali. Mais, passage wana, il y a prise de conscience. Il y a conscientisation. Et comme on a révolte, donc Moutoualobi, Tolo Yanga Yangoyo, Sarandeng Olingi, Tokomi Nano Penza na niveau Wanate, à l'échelle de la ville. Côté Nabisu à UDPS, tout ça qui est fort one. Nandenge Nazako Wanabino Boy. Bozako Yoka, côté à Brazakuno, Bazako Lokota Bibembe criblé de balle, Bazako Lokota Babibembe Zaba, Kangida Basak, Bazako Makambo Ebele. Tozali Kosala inventaire et Abana Otobungisi, nous sommes déjà aux alentours de 300 portés disparus. 300. Donc, terreur et continue à quartier Nyon sur la Kinshasa. Ma papa peut, ma komi ko décourager bana, ko décourager Thomas Zana Bango, oh non, ko Madino Pamba, soki oye ko bakisa sikoyo, méthode à lutte sur la non-violence. Vous savez, Gandhi à l'époque faisait la non-violence. Liboso ya Batoyo, on peut dire des gens civilisés, britanniques. Mais yo zali kosa la non-violence, qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Na Batoyo motindoyo, culture ya Koboma fait partie de leur vie. Non-violence wana na kanisi bako sisa biso lokola basoso. Tala ba élément oyo
ekomi koconstitue handicap monene lelo pour la mobilisation, pour moindre mobilisation boyebi ke bozo esie Masasi. Et puis bango abomi à lokoti cadavre kei nango. Donc tokoyeba tate nano akufaki po bana mususu balongwa ba famille bayaka na limete bafanda na bango wana makambo nyonso kuna na famille bayebaka te soki mwana kufa soki mwana azali. Donc voilà ba élément oyo ezali kohandicapé biso. Mais nakobakisa sans donner les détails, tozali koétudier les voies et moyens comment sortir de cette affaire-là. Encerclement à président national ezali priorité des priorités ici katozali. Kala mingi te, croyez-moi, tokobongisa likambo wana. Merci. Nabanzi to l'écrit et papa nabiso Cyprien Wechi topesio maloba. Boyekinga. Tosa kolanda Cyprien Wechi. Oui, naza na question ya reposer monsieur Valentin Mobak na uti kolanda Hillary Clinton azalaki na Sénat na États-Unis. Conclusion na bango na lingi natanga, après un moment d'hésitation, les grandes puissances occidentales seraient tentées de valider le rapport de force qui s'établit en RDC entre Joseph Kabila et son opposant Etienne Tshisekedi. À attendre les déclarations faites jeudi par un responsable de la diplomatie américaine, c'est bien la conclusion qui semble devoir. Donc, pour le moment, les ponts avec Kabila sont loin d'être coupés, du moins sur le terrain. Donc, rapport de force, selon les Américains et les grandes puissances communautés internationales, et bandit qu'on penchait vers acceptation et à fraude oyo bango moko balobi et à Kabila sur Etienne Tshisekedi. D'après ma déclaration oyo stratégie à IDPS c'est ça ndenge nini pour ya ko renverser vapeur wana parce que sur le plan international babandi kondima Joseph Kabila. Ça c'est la première question et la deuxième question selon bruit à coulisses, il paraîtrait que député Mosusu ya IDPS, malgré interdiction, il y a Etienne Tshisekedi à Rokende Parlement, Bango, Barokende na Bango, Balobi, on a dépensé beaucoup d'argent, il faut tout ça, la opposition à Kati, il y a institution. Donc, Etienne Tshisekedi a continué, président Etienne Tshisekedi a continué pressionner contre le président Kabila, Bango pe na kati ya parlement va continuer lutte pour empêcher de changer constitution. Voici mes deux questions. Bon, na kamati question ya liboso. Déclaration Hillary Clinton. Nalanda Hillary Clinton lobi ngai. Mais au tangite soki dépêche yango wana à lobby, les élections au Congo, les résultats ne sont pas crédibles. Na éviter ce que Zali na Mukanda ou Zali na Ngo. Alors, yo lobby na Mukanda na yo, les puissances occidentales seraient tentées de salamité. Rapport de force yo, si c'est ça la dépêche yo Zali na Ngo, ou bien Zali interprétation à journaliste. Vous voyez les Américains dire rapport de force Zali à terrain et imposer Kabila. Donc, Kobomaka Bato. Donc, Bango, Bakolo, rapport de force Zali à Koboma Bato. Sauf que Kabila Zali plus populaire que Tshisekedi. C'est ça le rapport de force politique. Et Hillary Clinton, comme niveau naye, ayebi yango, akoki ko sazana ko babiloko, o ezanga tinate, c'est pour ça que je dis, oyo wana ezali interprétation journaliste. Rapport de force ninga qui est sala elo baboye. Tshisekedi ozali libre, c'est d'albi na bimina qui parler de la nation. Pour ba mona ndenge Kinshasa ekobukan. Yo kamati mototi arrêta surveiller. Oza kobomaka bato na ye ako manifester. Wana obenga ngo rapport de force. Hillary Clinton akobenga ngo rapport de force. Akobenga ngo rapport de force. Wana ekomi interprétation ba journaliste.
parce que toyebi que mafia internationale na balobi mingi ezali kosala mpona Kabila. Mais yo Kabila soki yo nde bato balingi, c'est ça le rapport de force politique. Mais pour nini oza komi bomba olingi bamona yo te, oh il est malade, oh il est à Munich, oh il est à Kundelungu, yo bima bato bamona yo olobi bavotaki yo majoritairement, mais oza komi bomba kwa nini? Oyo a perdre ozali koboya yabima. Je ne crois pas que l'Américain va faire la déclaration, la interprétation oyo lobi wan. Oyo rapport de force na motino oyo lobi wan. Donc bisoyo ngai na landaki la Clinton lobby, nous sommes en contact na ba américain et pas seulement à travers l'ambassade à Bangawa. Nous sommes en contact avec les Britanniques. On a dit que les députés britanniques va signer la motion sur la vérité des urnes au Congo. Et là, il faut négliger. Hier, il y avait une séance d'audition au Sénat américain. Il y a eu une commission d'enquête qui avait été décidée. Il est commis à noter. On a dit qu'il y a 2 semaines, les enquêteurs, il y a NDI, il y a IFS, les Américains, les Anglais. Ils ont dit que non, tant qu'il rapport là Bango. Donc, on a dit tala interprétation na biso o yangai a chaud na mokanda oti kotanga wana na ebi contexte na ngote otangeli nga phrase moko menga na pesi yo ndenge na monele likambo wana. Merci. Ya mibale mutuna ezaki mibale oya ba député ya UDPS oyo bako mais chanson wana tosi toyoka yango mon cher Wechi. Oh, la politique de la chaise vide ne paye pas, il faut aller combattre le pouvoir de l'intérieur, mais oh, bah ça la politique de la chaise remplie, bah changer et l'okonini. La politique de la chaise remplie a changé quoi au Congo? La politique de la chaise remplie. Le Congo aujourd'hui est 187e sur 187 pays. Indice de développement humain. Plus et bien il y a 3 mois. Bon, tout la bangote. Mais ceux qui ont lobby poche na yo ici est toboki. Yo lingi otia moi et loko moko na kati. On va raconter la biso biloko ndengwana. Oh, je vais combattre le pouvoir de l'intérieur. Ah, la politique de la CESI me paye pas. Oh, ya lingi akende kozwa moi pata. Azwa moi pajero. Etali mais etali de PCD. Le MLC botala nano législature yoti connect. MLC azaki na kati te. Échanger loko nini. Échanger la révision de la constitution, la loi ya CENI, la bango imulunda, échanger quel loko. Mais les intellectuels ou les journalistes congolais n'ont évité, ceux qui m'ont fait déplorer. Comment pouvez-vous soutenir en tant que Congolais, la théorie à Moutindo One, la politique de la CESI ne paye pas, pendant que le pays est en train de se détruire, pendant qu'une masse est en train de diriger. Il faut combattre le mal. On ne s'accommode pas avec un mal, on le combat. Merci, monsieur Valentin. Merci, monsieur Valentin Mobake Toroken Nalombango et pas papa Mukulumpa, Motuna Moko et pas Valentin Mobake, pe Maman Nabiso, Ani, Poto et Bakotikaye, a Kende, Biso, to continuer débat Nabiso, Mukulumpa, Ozana Maloba. Merci, papa DSV, Mbote, papa Valentin Mobake, question en les aboyés. Toyebi ba stratégie tozalaka nango kala ya ba ville morte ba marche et ba nini ba grève généralisée wana ezali ko marcher très bien à époque wana mais j'ai l'impression lelo que message tant faisons les cam bien te na batu ou bien vu situation ya lelo j'ai l'impression que ba stratégie wana ezo simba lisusu te je peux me tromper yo sur la terrain ko yebisa ngai est-ce que ozo mona te que ezali nécessaire président de la République avant l'Ansaraba Biloko Yandengwana ezala étudier stratégie pour savoir que Ekosimba parce que ce que Simbité Kozala ou quoi pétard mouillé ça réduit un peu la crédibilité du président. Merci. Merci. Papa, là, il faut avouer que Makambolobi ezali à son. Au moni grève générale où le président a lancé vendredi pour la lundi passé. Et balandi yango na Mbujimai na Mweneditu, na Kananga, na Banana, na Bunia, na Butembo, wapi lisusu, Goma. Donc, et commis sélectif. Et puis ma place au Batobalandi, ezali caractéristique nango,
comparativement à la ville de Kinshasa, ezali ma place oyo attaque aux répression ezalaki mais ezali brutal na sauvage lokola ya Kinshasa te. Na Kinshasa na président décrété yango vendredi. Samedi na bandi c'était pour lundi. Samedi na bandi kozwa ba appel. Na Kinshasa, bah journaliste parce qu'il faut en parler, bah commis à la une, tu sais qu'il n'a pas été suivi, il doit imaginer d'autres stratégies, les gens ne le suivent plus. Non! Mauvaise analyse comme toujours. Bana babengi biso, ba papa babengi biso balobi tala. Tolembi biloko wana ya non violence. Bon pesa biso minduki pour en finir avec ces gens. Tolingi biloko te o marche bakene koboma biso, totika kala bandako o grève. Alors que 80% de la population va s'arrêter. C'est pour aller chercher de quoi vivre au jour le jour. Balobi, pour qu'on en termine. On a la réaction. Pendant que les journalistes là, entre guillemets, il y a une analyse sociologique, sociopolitique à Matambote. Les jeunes gens, à Kinshasa, en tout cas, Balobi, nous ne voulons plus vos pères sur ma mode de nous. Nous vous demandons seulement de nous donner ma copie, ce qui va y avoir ils sont prêts à répondre là-haut. Dans le niveau de comédie en et ça nous crée un problème, je vous avoue, un problème idéologique. Merci, M. Valentin. Je m'excuse, mais ici, ma auditeur et radio du solo, nous sommes dans une situation. Outre l'article 64 de la Constitution, il y a un échec dans le bateau, dans la situation où il y a règle générale de droit, où il y a légitime défense. Donc, motoso qui a yé, pas na munduki, yo kokamata mai, yo pe saya melate, yo kokamata flèche te, yo pe so ki munduki za pembeni, kamata yango, c'est autorisé en droit général. Comme la situation. Merci. Toleki et Père Maman Biso Ani États-Unis d'Amérique Topesi Maloba. Ah merci papa, napesi papa Mbaki Susumbote, napesi ba auditeur nyonso ya Radio Lisolombo pe merci na soutenance na bino. Ndeko benga inga mingi za première fois nazonga depuis mort à papa. Donc on a fait vraiment merci mingi na ba oba soutenir inga na ba prière puis na robenga mona moni vraiment bolingo na bino. Alors, ngai elo on a posé papa Mbaki question moko et puis na repérer un message. Message wana apesa ngona ba oya omona na bango kuna ba opposant nyonso. Na opposé papa Mbaki question d'abord à liboso et loko nini papa Mbaki yo moni na kombo ya UDPS oyo biso tokoki kosala na kati ya diaspora à part ba marche à part l'activité de Sala, et là on est au monde sika obiso to ki ko apporter na tina ete to libérer mboka na biso. Wana ezali question, message ezali boy papa na ngai, batu nyonso bakomi ko beta li solo, on a yoki ndeko na ngai papa wecha oti koloba, je pense même pas que bato opposition de basi ba lobi yango, on eza ba dire ya muto to beni muto alokuta Francis Kalombo. Oyo aza kosakana na futur ya Congo, aza kosakana na Congo kwa bali akomoni kokomela ye na mesilite na kopesa message ezali boye papa na ngai que bato ya opposition biso toza libanda bazi na biso komi en danger. Mon père est mort et comme nous na kobanga okena Kinshasa oyebi te ce qui peut arriver tozo komati pona nini pona Congo ba sacrifice tozo sala ba desfo baza lelo na ba radio bilongi fe yebani makambo bele bani bele ba rek la côté la prison moi mbali au cœur plus à côté eza makambo bele. Alors bato ba zo sala sacrifice biso to soutenir bino to bengi po bato ba voter bato wa opposition ba bini wana bazi ba kangi Victoire Papa Tshisekedi bino bo se retourner bo lo ki bon kendi na parlement wana pour na ba intérêt personnel bino bo dépenser mbongo bino bo dépenser bino mbongo te papa nanga pesa bango message oya kokota na kati ya parlement nga moko personnellement azoloba tokosala mouvement mosusu ezala monene koleka
tokobanda ko attaquer bango moko na moko parce que bango ba comme na kamba rwandais biso tira na kamba congolais po bituma biso na mona ngo opposition na pouvoir ti ezala raté tozo bunda contre puissance de bengi communauté internationale na ba oyo ba bengi ba voisin na biso message en wana papa opesa ngai et ya na question na ngai merci mingi na zonso maloba merci maloba epa ya Valentin Mubake na question na ye pe oloba liloba na yo na ba congolais oyo bazali kolanda biso na poko malelo poto continuer na débat na biso pe totika yo na kimia merci Maman Ami merci na analyse na yo wana oyebi na ke di Fabino na zongi ni likambo wana la politique de la chaise de vie ne paye pas il faut aller combattre le pouvoir de l'intérieur tosi toyoka refrain wana ezali ya bato oyo aza koluka mwa mbongo atia na poche na ye expérience ya Congo yangoyo bafrere ki basa balandaka likambo wana bafrere birindo balandaka likambo wana mpona kokamata nano exemple ya biso UDPS echangeaka eloko nini na Congo echangeaka eloko nini 2006 ndeko na biso Jean-Pierre Bemba je m'excuse de le dire maintenant ici Tshisekedi alobi na bato MLC abitala biloko oyo ezali biloko ya mindele ya biso bakongole te tokotisa mitu na biso na eloko wana te tosala coalition na biso bakongole lelo Jean-Pierre Bemba azali wapi na ye parce que soi-disant ces troupes ont tué des gens en Centrafrique bongo ye na pénal ezalaka individuel ekomi ye o responsabilité morale d'accord mais moto oyo abengisaka ye bainquietaka ye ngai obengisi ngai ekomi problème na ngai yo moto obengisaki ngai oza libre ezalaka bon soit mais o bato na ye babomaka soit mais oyo bazali koboma mikolo nyonso na Congo basala bango eloko nini il y a même un qui est sous mandat d'arrêt international Bosco Ntaganda Kabila vient de le nommer général 4 étoiles devant la barbe et le nez de la MONUSCO alors eloko nyonso wana ezali kolakisa bino te bakongolais bathéorie ya lokuta wana oyo boza koandormir yango bato botika yango te surtout bino bapanzisango botika yango te vous êtes en train de démobiliser consciemment ou inconsciemment yango biso UDPS baloka na biso kala ondeko bino ils sont radicaux et ils sont sikoyo bomoni tina ya lutte ya UDPS depuis 30 ans on ne s'accommode pas avec le mal tokomi sikoyo na niveau biso tosepeli ezali susu UDPS c'était congolais nyonso à comprendre likambo oyo bongo esika wana nde yo koloba o j'ai dépensé mon argent bongo baoyo bakufa ils ont dépensé leur vie okopesa bango nini okofuta bango nini baoyo bakufi oyo babeti masase awa ça fait plus de 300 personnes tozwi baplace bakei te okofuta bango nini yo te makambo wana biso olinga yango te merci merci papa na biso Valentin Mubake liloba na yo kotikela ba combattant oyo balandi yo na mpoko malelo mpe biso tozali ko continuer débat na biso liloba na yo ya suka na ba combattant ba résistant nyonso partout dans le monde entier merci liloba na nga ya suka na kobandela nano na question suggestion oyo mama na kadisi ya nie oyo tikoloba wana oyo alobaki bosala nini bino bato ya diaspora oyebi na répété lisusu longonya na mosala bozali kosala dans tous les aspects ya mosala boza kosala na kota ya madetail te bokoba ne lâchez pas bozali kuna alors que vous avez un paradis terrestre botika epai boy oyo bato bakumisa yango lifelo vous ne pouvez pas vivre là-bas dans la misère là-bas mboka kitoko ezali epai boy mboka na bino oyo ekoma mboka ya bato mosusu bino kolo mboka babwakisa bino donc longonya bocontinue ya mibale vous savez que tokomi na niveau oyo terrorisme d'état ekomi répandu na mboka oyo et l'argent c'est le nerf de la guerre bon réfléchir kuna comment vous allez mobiliser les fonds comment vous allez mobiliser les fonds pour libérer notre pays na kopesa nga ba détail te secrétaire général aza pour la semaine prochaine na poto nous sommes à ce niveau là niveau na biso ezali susi ya kolobaka boete ezali niveau de passer à l'acte
meme baoyo moninga lingaka aloba makambo ya armée na nini tokoloba makambo wana na antenne te mais boyeba ke eloko mibale wana nasengi bino yango ya misato boyebisa bafamille na bino ya liawa diaspora vous êtes entre 4 millions et 6 millions ya bacongolais ebele ndenge bopesaka mateya mpona baélection esimbi mpe parce que bosalaki mosala bopesa yango mpe sikoyo na phase ya libération ya mboka bopesa mateya na bafamille na bino na baleki na bino na baoyo nyonso baproche na bino baza na mboka toutes les provinces confondues boyebisa bango ke likambo tokomi nango ezali likambo ya mabele. L'église catholique a programmé l'activité d'ailleurs boyebisa bango tout le monde doit se joindre dans l'activité one. Tout se joindre dans l'activité one. C'est l'activité la plus proche. L'activité mosusu koya sima bopesa bango mateya balembate batika na banda kote baloba oh non biloko wana etali biso te, c'est l'affaire de leur pays. Bango nde ba premier concernés, donc ils doivent être les premiers acteurs. Biloko misato na sengi bino yango wana. Merci, Monsieur Valentin Mobake Nandenge Ondimaki. Invitation ya Radio Lisolope au répondre yango. Ba Congolais pe ba Congolaise nyos bolandi biso na Bokebi. Nzambe aiba kozala na yo Monsieur Valentin Mobake pe biso bandeko. Tozali kokoba na sujet na biso bolandi Monsieur Valentin Mobake. Bolandi ba question nyos tout. Oyo ese posame awa na kati na Radio Lisolo ndeko oyo azali na nzela esinga soki mwana azali soit na téléphone vraiment ameka kolongola mwana na lombango pamba te ezali tellement ko déranger mpamba te to kota sikoyo na kopasola mpoke na biso ya solo solo. De l'imbécie. On va montrer la main de papa. Mais la vie de ce des amis branchés. Mais il dit qu'il y a un gros la femme de la gare, on a qu'à t'en avoir. Mais c'est tout toko. Mais quand on dit ma maman, on dit Mélangaï. La vie du solo, ils en ont top. Mon côté. Radio Lisolo, 5 caca. Radio Lisolo, le toi bana ba moina Congo. Biloko makeye papa na yango na Radio Lisolo papa likambo tikanga na bande tala biloko wana tika na kudia lisusu te po Radio Lisolo ibandi Radio Télé Lisolo.com Yoka Radio Télévision Lisolo Bina Pile Boyoki Lokito Monsieur Valentin Mobake Bayebisaki binoke Mache change Flabe Lokoloba te Oteki matoi na bino Pobo yokani Lokoloba te Done Ropa WD Radio Télévision Lisolo Votre émission patriotique animée par DSV Tokoloba rien Tokoli makanisi na biso Radio Télévision
Yan César. Bora aí.